Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes de Vision Plus TV 3W. Vision Plus TV, merci pour votre fidélité et puis confiance que vous nous donnez à vous informer à temps réel. Merci, c'est bel et bien moi, votre humble servante Josephat Mwanza, la fabuleuse de la presse. Merci beaucoup, vous tous qui nous donnent confiance à vous informer à temps réel. Je reçois pour vous aujourd'hui Ken Piana, au Boyebi, Binonio Soto Boyebi, à l'écart, dans Boyebi. Donc il n'y a pas trop de commentaires sur ça. Tobé Tamasolo actualité et puis par rapport il y a ba vidéo et autres tambo les a circulé dans les réseaux sociaux concernant Ken Piana. Mais avant to banda série il y a ba question na biso. Commençons d'abord par saluer notre invité comme d'habitude et puis tozonga pour nous continuer ba question. Salut Ken Piana. Ouais, salut à tout le monde. Salut na bande gonyo sopé balinga biso bande gonyo sopé oyo ba s'abonnera beaucoup plus na Vision Plus. Donc il n'a pas si bango Bambo Tebele, président Raphaël, donc il banderonio surtout quoi. Oh bah là so basser Pauline Lumumba, Adel Djoko Bagou Danger, Jimmy Belaou, Batubaza vraiment belé. Voilà Ken Piana par rapport à l'actualité aux OB Tamamikolo et puis la vidéo ça s'est circulé concernant yo, ba bioso qui a fait d'ici au Télénganaka aux arana place à rouler la té, ba vidéo est tamboli et belé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que histoire vraie? Tout bâtiment va fondre kaka pour quitter Ken Piana. Bon, premièrement, nous avons fait décide ezamboka na biso te ezamboka bapaya. Bato to kuta kuna o to kenda hotel beaucoup plus eza bandeko na so ba congolais. Soko kemboka moko boye balobi yo zalaki fazer, c'est que bato nyonso bazala kuna baza ba fazer. Yango yo pokota na rythme ya ki fazer. Po so ke na mboko kuti bato batambo na lokolo gauche, yo pe faut tambo na même lokolo. Bon, nga sikoyo chance nanga ezakaka bato batambusa nga na frais de site bazali ba responsable baza pena ba fazer te ba responsable wana ba kosala jamais ba émission ya ba imbécile ozo comprendre donc ba vie Louison Mbata ba Jimmy Belaou ozuna TV nanga Jimmy Belaou bolobi ken azalaki fazer c'est que bozo ignorer Jimmy Belaou na bamboka na za présente ponga na appétit naï partout na kotambola na bamboka tout ya tchaka mbongo na wana pona na la ba place bien na za ba conditions toujours bien ba hotel ya danger o nga na lala na bamboka wana eza bandeko mususu tindenge bakenda frère de sud ba beta ba 10 ans ba kokisata ba 30 ans kuna peut-être aux occasions là wana te. Voilà Ken Piana concernant Maniké, affaire Maniké. Bando promettait biso que Maniké a comme on travaille na RTGA jusqu'ici tout le monde non Maniké était na RTGA. Et c'est un rôle solo mo beta qui par rapport ndo yoke mambakarine yango luka ke beta li solo Maniké. Bongo kitchango yo somoni moto asala. Ti lelo na moto asala te ça veut dire que filmer moko te ezala place mo bo sans que moto le ka va filmer. Donc il a dit que makambo eza en cours balongola ka mutu na boulot era longwe soki azali na ba engagement ya ba sponsor makambo ebele il faut ba engagement ya sponsor esila yango bomona chaque dimanche batiaka ka banzembo na sponsor oyo ezalaki mwana na zo travail total nanu ba makambo ya ba contrat na ba sponsor ekosila tokotala le reste après mais ti lelo to mona tes promesses non ça traîne. Yo zo mona te po yo zo comprendre loko te nga na comprendre makambo na loba nga na ebi makambo na lobi te ok nango tina suke ko salem yo zo banga sikoni mais Ken Piana to beta no liso mususpe problème nini entre yo na général des FAO to ki ke yo Ken Piana au fini général des FAO asili katindi batnakin ba kangso ba komo lukisa yo au moni kokokite au sengi pardon eze solo basenga pardon soko fingi mutu na senga ende via ti kokota na ba délire na so ba journaliste ya opesa mutu trophée azanani opesa mutu trophée to reprocha ke kaka ke non ba buzoba ya ba journaliste ti kokota eza na sens ya kofinga ete eza kaka ke non vie longwa na ba problème oyo zo lukokota po ko salir yo soki osali na mwana na deuxième émission biso pe to ko fâchele yo sikoyo. Donc il te crée guerre na vie. Et ça m'a camboumé là c'était que yo fingi de FAO.
Et ça va avertir vieux que non, place à l'inga côté à Waneza Mabé. Mais si c'est comme maintenant niveau va le poursuivre, il monte que comme Mabé. Et bon, on a un banga justice. Nana nga banga ke na batie dossier kuna Tokyo Samba na ngo sikwa zo banga. Nana ngo sikwa zo banga bino bo luka ba intimidenga. Mais ozo monte que quelque part pour zo baby sa profession, ozo baby sa métier na yo. Parce que aza juriste était aza artiste et musicien. Yaza juriste était o ya pe sa batu ba coupe. Mais par rapport à personnalité na o lingo salut. Personnalité ni nyango to salé, personnalité ni nyango to salé. Via sali ba ne bela bimsa na album te azo ne pe trophée te. Sko to salé nini. Po ye moko musique azo beta na été, ba trophée azo zo na été. Sko azo na e loko te. Ba meilleure chanson azo zo na été. Sko to salé nini. Ba salé muto azana impact muto azo ba contrat azo déplacer ba ministère. Sko yo fana no na Kenya. Sko contrat moko te loko te. To salé sko ni. Siko par rapport au Yafali à concert où tu as kobeta ma dimanche na parking à Grand Hôtel, présentation F victime. Comment est-ce que vous trouvez qui concert depuis na kota ba concert na parking, concert à Liboso na moni ya plein bon. Na ba étranger ba ko beta, na ba congolais ba beta. Muta sali plein, ya niveau fallait à sali azate. Donc fallait azali artiste oyo. Donc il a mérité ka robeta ba featuring na ba RK lipo. Fallait peser ma casse. Fallait peser ma casse, mais quelque part, monsieur Barmo Ben Aza Pierre, Aza complexé, you étant que journaliste, aux un message, on a des baninga, la journaliste, bah comme il niveau, et on finit à Rafali son den. Kasi baba zo bateau baba UPA, bateau baba complexé, bah qui est ton de sa place, fallait attendre si bongo. Plein débordé, n'a pas de parking, il y a des années demi-stade. Les années demi-stade de martyrs. Bazwa bato baza danger bakende ba meka kuna soit to luka ba image ya bato nyoso ba beta kuna to comparer ba image ba luka ba tia ba table et simba kité po bato aleki ebele bazaki obligé ya okangisa ba mesa nyoso ba bwaki kuna po bato fo batelema po bato baleki ebele aza le king aza roi ba comparer na mututé. Si Ken Piana, tu es un homme solo, il s'est passé dans le monde na biso ba chroniqueurs, surtout il y a net. Qu'est-ce qui se passe entre vous les chroniqueurs? Parce que Ken Piana a zakana rancune, tantôt na Karine Basola raté, tantôt na Kingandi, n'a pas de RFI, tantôt na Kingandi. Au juste, vous faites votre travail, bon ça la même pour nous informer bandona biso bana diaspora parce que moi il y a information qui les a zara justement internet. Mais bande que ba comme déclarer parce que bino comme na on a beaucoup même no ba fanatique ba musicien, so musicien mon musicien mon bana ba rancune bino pe ba journaliste beaucoup tiens beaucoup mon lo bana discuter tout ça c'est ça dit à quoi? Yo moko zolo ba maramba complexe yo moko zana no complexé à makasi parce que là ni nezotinda otanga ka kombo moi si wana oza complexé oui oza complexé yenda za la plus cible par rapport il y a dossier Ken Piana Karine yo na tangi kombo parce que naza clair bon nazala mona Karine kala melelo na mona Karine te pour succès zala na ngo za sauter ce qu'on a bando tanga kombo muto za succès te ce que ozo mo sens nezate ana succès actualité ezate RTGA longwa makambo nyonso si là ce que to tanga to lobanine OK c'est o batiaki attaché de presse OK c'est zo kanate ce que to bando sola lisolo ndi azo OK c'est bato abomi ce que to sola lisolo nini par rapport au baronki na non nana ranki na été ye a créé un groupe bato ba finga ken pour adembela na moi succès ce que tellement on répond pe bato ya zotinda to zo mo ate bambani non que ça zo soutenir zo mo ate bambani voilà. OK c'est ça bon malati to mon abo ki ba concert bazo beta bandi bazo beta mebele ba beta concert wapi ba to beta récemment na métro Ipen artiste bazo beta concert bato ba futi billet c'est fali il quoi concert tout ya lelo zo beta mezaka ba invitation ba congolais boyo otanga poa concert yo betelanga concert o betelanga na ti concert nini ba beta ki o to go beta lisolo ke ba beta concert. Mais héritier na Ipen na bete na $10, fallait bete na $5. Au moins au créer moi. Ka c'est bon ba image mon anité poani. Ba image nango zo mona na te poani. Et mon c'est que yondo. So moni ba tu ba beti concert ba bombi image c'est que mpia ke zaki makasi. C'est que yondo tela ki onte o sa ba. So ki yo moni image te c'est que mpia ke zalaki makasi. So ko ke lo. Ah yo mona ki image. C'est que yo moko. Voilà Ken, tout le monde qui héritier a bêti concert na métro bar na $10, fallait bêti na $5.
quel que soit plein à Fali, mais héritier a bêta qui n'a 10 $, Fali a bêta 5 $. Bon, nazomona neti musala ngo yebi na ngote pas. C'est que comparer artiste international na artiste local. Bon, eza nango faute na yote ezaka faute ya oyebi nanu internet bien te oyebi nanu ndenge makambo etambola na monde te. Ko comparer artiste o abetaka déjà ba featuring na ba buba. Na artiste o azosala ba featuring na ba Kunzardo. Donc eza na ebité soki mutu na vraiment ça la peine bien. Oui, ça les questions à poser et où tu na propre intelligence nanga. Donc tout nanga ça attend à poser aux questions. Non, ça la témoigne héritier aza artiste et photo sungaye a travailler makasi pour ba fabriquer bazana pe ba bunda. Ba faire pe bazana ba bunda. Ye fa luka bunda na ba faire ba fabriquer. Et ozo sauter mbala moko ya comparaison ya Fali les king les maîtres les patrons. Ozobima déjà libanda ya masolo na nenga ba blague te ozobima libanda. Non, on a fait une comparaison dans le bien par rapport il y a réponse au pessinga tout à l'heure que fallait ça qui plein bobo on a le oui c'est normal parce que à ça qui concerne il y a 5 $. Nani héritier à ça qui concerne à 10 $. Si on compare héritier na Michael Jackson, si on compare héritier na ba R. Kelly. Mais bah ça ba on tout ba musicien. Ba musicien ba ngom nyonso ba musicien. Oui, bah ça ba musicien. Oh. Oui. R. Kelly ayebi héritier te. Bon, non, ayebi pour lui. C'est un musicien, c'est son confrère. Faye bae. Bah ça la même Moussa là. Na habité ba question zo poser bozo mona ndé Moussa lo zo kuf. Bino tu ba bozo sa formation selon Karine. Non, Ken, rectifier phrase na yo. Non, tu sais que jamais idole à Karine parce que on a ça la profession on a tangi. Bozo sala Moussa ndenge moko na Karine, ndenge moko na Jaël chose. Ko Moussa lo ekende liboso ndene. To sande Moussa ndene. Jaël show kaka ndenge azosala ndenge yo sa ndenge Karine asala kande. Boza ba question te boya kaka. Ve de fa. Est-ce que tu as moi sinanda bozo bana bozo bara nde boya tuna bato. Ata bino moko vraiment. Et ça vous obaté nga bimi na style nga donc Karine na ndenge na ye j'ai choisi ndenge non landende bandaki un exemple ya kombo Karine c'est que za mutu parce que yo na boyo kana na yebaki na émission oyo ezara na buzoba o ya moninga depuis na banda ko sala masolo oyo natikela jamais ko pesa Karine espace a poser nga ba question on a bien ko kana poser nga ba question te azanga question ya mona soit nga na yambi Karine tant que journaliste jamais na ko Karine Asimba Mikwa poser une question et que ça ne marra jamais. Voilà, Ken Piana, tu zongi na mkiesi mana lisolo to bete par rapport à des fois. Yo lobi ke des fois abimsa azoyo kanate ateka disquete. Tandis que des fois biso to biso tout na kina abinisa biso ayamba batutu ba musicien surtout ba kenda kuna yende ayamba ba. Yo ngosa lokwa o ignorer par rapport au yani. Non, des fois il y a kala eza histoire asala makamba binene abima ba meilleure vedette. Mais ça te ke ngai na ya robetelo lisolo nde mama bisalati sanga kushi. Lisolo na bete ango kaka mama na biso botenga na hôpital bo alati sanga kushi. Wana eza ba le passé. Eza neti ba ki meilleure vedette vient na so des fois abima eza ba le passé makamba kala. Tozolo bela ba actualité. Bonne actualité les lois totanga ba Fali ba R. Kelly ba Buba ba Davido totanga vient na so des fois. Totanga et parce que ça peut kana. Via tikala net professeur après ça ba leki mayele bo sala bobo ke. Tout ça professeur actualité rien n'empêche actualité na ezanga et kozanga te na média. Et bon on est ba pese trophée na actualité nini wa. Bon pese trophée te parce que na minute on a besoin de trophée te. Nazolo ba par rapport ya ndenge yo ngosa lo ko boya ye que yete. Ngai nazo boya viete na linginde via kota na ba bêtise te via za vie to pesa ka respect aza yaya. To pesa ke ba respect bele yo so monanga na finga defana finga gete na pesa ke respect. Mais vie siko so ka ngi pe to pesa respect to pesa na biso yango te. So ka boyi na to pesa respect to pesa te mais aza vie na pesa ba mbote mbala sima kota na buzo ba journaliste te. Alors, tu as un programme qui a Fali parce que tu as Fali all inga bimsa disque c'est que Fali pas mais ça va topé mais tu cause awa ezobeta makaka anga bimsa disque c'est et puis il faut faire voyager les musiciens programme des années. Non, mois prochain déjà Fali azo bimsa album asika. Boko yo kabarumba o beta mana parce que les lo bato de bele babo ma musique. Basé Apolline Lumumba, Adel Djoko Bagou Danger, Bafé Jimmy Bella ou Bafé Luzombata. Tu vas vraiment ébélé, c'est l'album Moana, donc il kalate bim. C'est quoi par rapport à
il y a Bamakam Nabango Utaki Kolekana, RTGA, Fali, Karine, Fali, tout le monde qui a répondre Karine Tenagnon Soana. Mais l'être les cas qui que plus ma bulle, alors qui Fali abomé la petite Karine Moto. Yo étant que journaliste, décision non comme on a ni to conseil ni non ça, le bandikono ba journaliste au beaucoup de na niveau et au finira. Est-ce que Fali a directeur de programme il y a RTGA? Et zande batu héritier ne bazo bengana bango ba place ebele. Ted tenda ye wana maboko banki privé na PC Mbote. Aki concert a Fali. Ye mutu patron ya la team wa ya ka panzaka la na epo na ba ministère héritier. Mais aye na makambo a Fali. Dans les autres que likolo tenda e bando côté pas Fali. Et là que batu bazolanda makambo ya sérieux place ezali. Vous comprenez? Tel a grand pote net baté tenda ba bandi déjà ko ya pas Fali. Donc là que non. Donc il fallait des makambo, fallait des masolo. Voilà Ken Piana, je pense que tout comme nous sommes presque dans Souka, mais avant de chuter, mot de la fin et puis quelques dédicaces. Non, mot de la fin, Zalikaka, na osenga na yo, o okipe lobby ko sala musala bien. Malgré les lots sala ngone tikari neti jaeli show. Lobby peso ko longoli milimo wana ya façon zoluko sala neti bango. Ce qui lobby copia ta mubatu mususo, copia ta Hélène Kalema, copia ta Riet Kajinga, o sala musala na bien. Yo na pembe ozana ngonza mbapesi yo naturel. Ozoluko sala musala ndenge mona bateau, ba pakoli ba produit bazoluka te yo zana. En tout cas naza désolé, côté la yo ba sala naturel, ozolanda bateau ba luka ba ko maneti yo. Donc naza vraiment désolé na kopesa pembe te mokote. Merci. Ok, voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes de 3W Vision Plus. Merci pour votre confiance et puis fidélité. Cette émission a pris fin. À nous revoir la prochaine. Bye.